bango ba ke wanda nano tamuke mutu eza bien te moto mona mutu eza malamu na oui ndene lubotola nga sultani nga sikoyo natikala nani bulumbu nala te nga ndi sango lubotola nga sultani bon sikoyo lukutiaka wapi bon soki naza na bango 4-5 nala ko lukupesanga mbongo deko disciplinare ezalaka te nake wapi sikoyo bolenge nyonso na bomoi na nga na mosala mokolo nakende kosala eglise to nasali bon oyo nayebi oyo wana aza na mbango mine ye balongoli bon biso mpe tosala dino te bisa pape longola bango to tosala ndenge nini oyo anga sultani moto kosimba na kotumba ye wanda nano ata moke moto eza bien te moto mona moto eza malamu na oui ndene lubotola nga sultani nga sikoyo natikala nani bulumbu nala te nga ndi sango lubotola nga sultani bon sikoyo lukutiaka wapi bon soki naza na bango 4-5 nala ko lukupesanga mbongo deko disciplinare ezalaka te nake wapi sikoyo bolenge nyonso na bomoi na nga na mosala mokolo nakende kosala eglise to nasali bon oyo nayebi oyo wana aza na mbango mine ye balongoli bon biso mpe tosala dino te bisa pape longola bango to tosala ndenge nini oyo anga sultani moto kosimba na kotumba ye. Disposition du vicariat judiciaire a appris à Actu 30 Télévision ce mercredi 20 avril 2022. Sur une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, le curé de la paroisse Saint-François de Sales a été filmé visiblement dans un état de d'ébriété en train de fustiger la proposition de la Conférence épiscopale nationale du Congo qui s'inscrit dans l'idée de permettre aux prêtres qui ont des enfants d'assurer leurs responsabilités sans la soutane. J'ai sacrifié toute ma jeunesse au service de l'Église et personne ne peut m'enlever cette soutane, sinon nous allons demander au pape de suspendre les évêques qui ont des enfants. J'en connais un qui en a 4, disait-il sous un ton moqueur. De ses fonctions, le curé de la paroisse Saint-François de Sales dans la commune de Kintambo, Aimé Lusambo. Il est désormais mis à la disposition du vicariat judiciaire, a appris Actu 30 Télévision ce mercredi 20 avril 2022. Sur une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, le curé de la paroisse Saint-François de Sales a été filmé visiblement dans un état de d'ébriété en train de fustiger la proposition de la Conférence épiscopale nationale du Congo qui s'inscrit dans l'idée de permettre aux prêtres qui ont des enfants d'assurer leurs responsabilités sans la soutane. J'ai sacrifié toute ma jeunesse au service de l'Église et personne ne peut m'enlever cette soutane, sinon nous allons demander au pape de suspendre les évêques